Buki Zandu. Yé mon président, Azoya Rotala Zandu, Ayataba Prince Amité Batuarosa, est-ce que le président est Moutamayele? Est-ce que Rosa Mamamoua, Zandu a pas mon nom Buki Babon, ça y a moins de vendit. Non, on va soya bon, ça va m'y va so kota, Bazo Iba Iba Bloc, mais Bagoteka. Oh, Bozo Ben Anamboka, ma fatigue, Beton, Rosani Namusao na Congo. Ah, toi, la vie, ta vie est retenue, ton jali. Bah, il vit au pouvoir. C'est la bande 2023. Bon, tu connais Babango. 2023, tu as la guerre civile, n'est pas ces salariés. Place civile, tu connais Babango. Tu as Congolais, tu as pas d'amboka na biso. Tu as pas d'étranger. Tu dois souffrir à savoir le corps que Mati, le côté Mati. On a gâté le pouvoir. On a la banque la minorité. Beja no bagango. Beja no bagango. Nous avons le pouvoir de la quand la pression pouvoir y a fait, il y a une nomination. On va nous abisso. On va nous abisso. La population Bimbati, Lubumbashi, Chiwap, Mboka, les Mongolais, Moujimaï, bien comme 6 000 francs. Ça va les corps comme 7 et comme 607 ans. Namboka, les Mongolais, Moujimaï, parce que Finga, et na Fati Benton, oh, la Fati Benton. Namboka, les Mongolais, Moujimaï, Baloba. Chantini Ngobila, Yewana Buki Zandu. Yé mon président, Azoya Rotala Zandu, Ayataba Prince Amité Batuarosa, est-ce que le président est Moutamayele? Est-ce que Rosa Mamamoua, Zandu a pas mon nom Buki Babon, ça y a moins de vendit. Non, on va soya bon, ça va m'y va so kota, Bazo Iba Iba Bloc, mais Bagoteka. Oh, Bozo Ben Anamboka, ma fatigue, Beton, Rosani Namusao na Congo. Tu as Congolais, tu as étranger, Bakoti, Rwandais, Namboka na biso pour ba menacer Congo. Tu as Congolais, tu as pas Namboka na biso, tu as pas étranger. Tu dois souffrir à savoir le corps que Mati, le côté Mati. On a vu ça, on a droit à roter les mélanges. Il vit au pouvoir en 2023. Quand toi, la vie, ta vie est retenue, ton jali. Il vit au pouvoir. C'est la bande en 2023. Bon, tu connais Babango. 2023, tu as la guerre civile, n'est pas ces salariés. Place civile, tu connais Babango. Et là, on a le BRT. Ils sont au sommet qui met le président du CELI, habitants qui disent ça monter, mais. Il y a autre point des ordres. Babango, tous c'est la bango. Bon, merci pour la tournée na papa journaliste. Et là qu'on a l'ingénieur le bayali bosso. Merci na edibiso caméra pour Zabilili. Et si qu'on a biso ya nous lisi Gombe awa. Oh, ils ont le plus grand parlement. Dans le parlement de Bougnon, ils ont la centre-ville à Gombe awa. Il y a un autre lobby boy. Lundi passé, tu as qui attaque. Il y a bateau à IDPS. Bateau à IDPS, il faut attaquer biso. Via quoi? Via popularité, bah on a kakati nesikaoy. Via stabilisation, il y a parti na biso décidé. Au niveau ils ont matin, mon peuple nango ils ont un niveau très élevé. Il y a un autre ça va monter ma passe et puis ça va monter mes 15. Mais biso dans le lobby boy. Lundi batakaki mari tozongi saki retour parce que tozabe ba to sunga nzambe te biso to sunga nzambe te mari to sunga ki pe bango ndi bango sunga biso le biso pe mari to sunga ki bango mais que deli lobi ba répéter ce ko taquer biso mais le to un esprit moral na biso to un esprit abitumba te lokola ko ute na secrétaire général na biso de vos kitoko ya décidé na ba kambi nyonso ya lamu ya biso ya décidé na ba kambi tu ya lamuka. Parce que tous les gens ont coucou. Mais les autres, ils ont message de moko. Tobanga mutute et puis tous derrière moto côté. On va pouvoir ya magouya on va fonder sous l'idée mais c'est Kabila Hippolyte. On va permettre sur l'eau qu'on va la terre. Yango tolobi boye tobanga mutute. Toza lisu likolo ya lisu. En tout cas, à partir de lobby ba séance sont normalement dans les alaka. Ah, on a place à nous les Gombe. Le lotongo est rentré se retrouver. Lobby to vous sous est belé. Protocole de séance, to passe information, to dénoncer ma bé oh mais c'est Félix City Lombo. Libala na yeba sana mais c'est Kabila Hippolyte. En tout cas, to tellement très actif. To za prêt pour agir.
mais biso toza parti moko bien respecté. Toza parti à des ordres étaient décidés. Toza parti parti des valeurs. Toza parti à Batalibate. Toza parti à Bakulunate. Nous sommes un parti politique bien respecté. Un parti de valeurs. Yango moni que non, to boy ko simba mabanga, to boy ko simba n'importe quoi, o ezabi arme moko blanche. Yango peuple congolais to zali sur le collet ya biso. Li sur le collet ya liso. Biso to senga na IDPS. IDPS yo za na pouvoir, soi-disant za na pouvoir. Et là on est dans ça là passi. Comment la Martin Fayoulou, population congolaise 90% bata simanaye. Motema passi ya nini ndeko? Soi-disant, on a gagné l'élection en 2018. Soi-disant, on a gagné l'élection en 2018. Mais où est la population qui est on va voter qui yo? Popularité a fallu laisser bango monter ma passe. Popularité a décidé et ça va bango monter mes 15. Mais tu es bisi bino boye. Biso to so attaque au bundate. To so attaque au son na binote. Biso notre problème. Oh, c'est très sérieux. Les élections en 2023. C'est la élection en 2023. Biso to s'attend bitumba te to sima mabanga, to sima bambeli, ba machete. Biso to zande élection en 2023. Peuple congolais doit souffrir. Social les âmes à la mouté malongé zate. Nous avons plein de promesses qui étaient promises par M. Tshilombo Félix. Oh, jusque là, alors parvenu qu'on réalise pas mes deux promesses. Lelo bana yo leke batema ba kene ko telemela ye ba sali kamomoko malonga ba yebisa ke note social congolais amabe mais komi kete ba ko bulisa bana décider yango to lobi bo peuple congolais tozali sur le kolo ya lisu toko banga tembe toko bangisa yango peuple congolais tozali sur le kolo ya lisu na banza parti à lobby parlement oyo babengi nulu sigombe eza ekufamable ekokufa te pe ekokufaka pete ti tokokokeli pouvoir na biso peuple na 2023 keba pe keto avant 2023 toza pouvoir na biso te parce que l'élection anticipée peut en 2022 keba yango tolobi bala tu ya nulis gombe bala tu ya district ya lukunga oyo ekambami na mama Charlotte Masiala toza derrière notre parlement ekokufa te pe ekokufaka pete L'objet de la séance à mon nez, biso pour nous, c'est très sérieux, les élections. Et ça va être. Tous les problèmes de biso est très sérieux, les élections. Ceux qui tuent le moyen de la population, pour nous, pas élection. Ceux qui te IDPS dans la population derrière, pour nous, pas élection. Donc, il y a l'élection 2023. Vous ne voulez pas élection, Zali. Et ça va être. Vous ne voulez pas élection, Zali. Bako chapé bisoté. Ata ba pakoli dongo to mobimba. Bako glisser bango moko. Mais élection on a glissé té. Peuple congolais on a glissé té. Et ça va être. To pesi ndingisa ta mokete, to pesi apen ndingisa ta mokete. Na bato IDPS et que bazo mo sapi na bango, bako tia biso na misu. To za biso tu ba congolais. Ndenge IDPS na droit ko telema kuna. Ndenge pe décider, azana droit ko telema. Ndenge pe lamuka, azana droit ko telema. Et c'est ça va être. Bako bangisa biso té. Congo yo dépend de la tribu mon côté. Congo est pour les 4 tribus dans le Kata Congo. Tribu ba Louba ezali, tribu ba Congo ezali, tribu ba Ngala ezali, pe tribu ba Swahili ezali. Donc motabangi sa moninga zate. Et puis Congo est déterminé pour la tribu mon côté, batema quelque part koko sabato, ba taliban, auto eri bango ya liboso. IDPS ya partir le kuta. IDPS partir le kuta. Ouais, donc stocker bateau. Et donc ko sabato jour et nuit. Koko sabato ko escoter peuple. Donc stocker peuple notre pouvoir na 2020, na 2018. Ba yibi pouvoir ya peuple, ba PC lilingi ya pamba. On va bien la combat mais c'est Félix Tshilombo. On tambola parti par-ci par-là. Koyenga yengaka na boulevard de 30 juin à côté Sendwe, à côté boulevard avec la libération, koyenga yengaka pa pamba. Papa. Biso peuple congolais toza derrière Aigle. Derrière Martin Fa. Toza derrière Martin Fa. On a tiré constant, a tiré dynamique, a tiré ferme. A moins qu'on trahit peuple. Parce que Fayoulou Azala qui est le véritable président élu dans l'élection en 2018. Le véritable président élu, le président non fondé, mais élu par le peuple congolais. Mais c'est Tshilombo, on a mis nos jolis pouvoirs. Bendaba no matoyi. Bendaba no matoyi. Bendaba no matoyi, papa. Pouvoir n'est zoli, on a mis nos jolis yango. Pouvoir n'est pas mais c'est Kabila Hippolyte, publié par M. Nanga. Yango M. Félix. Papa.
tala simazonga moto benda bana matoi Fayulu aza papa moko bien discipliné omoni que tel que notre papa azali tel que biso pe bana tozali yango lokola yo za moto maguya oza moto désordre moto ba nommé économie président de la République ba nommé économie benda bana matoi en tout cas papa journaliste eux za pona ngana loba yango wana toko CDT toko CDT soki mokete toko banga pe parti politique mon côté toko banga pe tribu mon côté Congo eza ba congolais et côté na ba congolais oyo daki message na la yango wana bana lulus bisika to bozali lobi to se retrouver wa ebele plein kokota pe gombe kozala tombe et c'est ça bote elo na yo bakisa ngoyo ide boye na olaksa ide pes to banga binote to olaksa bino so bo meki lisusu tant bito to sala lit na ide pes bino bana mboka na bazamba obe bwana bazamba kabila ndasa bino polo wange ndego kati si boye bele to bundina papa Kiseke depuis bana miketi to ko mikolo boye to tiki pour le couter les kimi na ide pes donc le to landi décidé soki boye to l'accepte to ba kino do papa Kiseke to ko beta bino ide pes to ba mboka oyaki to beta to ko beta bino soki pe boluki guerre tribale boko kate yo papa kutaka ko ba shita ko fula shila yo tanga ba shila na biboye da yo personne chef na bango yo chef na bango o tinda bango kabuya chef na bango kabuya tinda bango o vanda na ndaku so na de garde corps pamba to ebi bisu ko vanda kisha seza bisu ala muka to sisa bino atamukie boyebi ne bolela na bama ba élection to bomba mi boyebi ne bolela kati to da ko bomba ma top ko ngo to da bomba ma mais so bo sele rembalo yo ata fayu la petite to ka souté ya to so sa ba jé to bo sali ba jé ata pe to bomba ne bango bata moto tout to bi clair que yo chef otinda bandeko na yo benne bango matoi baza mukela Kinshasa so ba lui ageti bato kosilisa bango toko boma bino bonima te to bonima te ba congolais bobi bobi to ba étranger to ba congolais o te sabilo ngala papa toujours en direct na Yulis ba résistant depuis Lamuka Yulis toza awa kozala na biso awa c'était pour prouver que tozaba na mibali esika na biso mutu moko akobotola yango azate. Alors tozali ko passer message oyo boyoki bandeko ba précédent bazalaki déjà likolo ba mati c'est-à-dire basa prépé soki ozana se basa nini ba sauter sur toi ba écraser yo. Toza prêt moralement, toza prêt psychologiquement, moral na biso eza très bien, psychologie na biso makambo nyonso toza posé pour dire à la face du monde, pour dire à quiconque veut nous défier que Batu ya Lamuka à partir de Yulis, la plus grande base Oyo, ezana Gombe, la première ville de la RDC. Et si kapé mo konzina biso Martin Fayulu azali ko fanda. Awa lisekite. Oye na vuyo kuti biso na nini na vuya. Oye na mutu tokosolola pe tokendeka ndenge papa na biso baza nini baza bato ya mitu moko o ezali reconnu internationalement que baza bato ya nini ya mayele. Je voudrais dire à quiconque alingi koyoka biso pe kolanda biso que awa toyaka ko s'exposer pe ko sala makambo ya nini ya loyengete ezali nde pasi ata Bible ezali koloba que pour l'amour de Sion je ne me tairai jamais biso pe pona bolingo ya mboka na biso pona pasi ezali komona ba congolais tokofanda nini tokofanda kimia te nde sika wana tozali koloba oza chef ya la police oyeba musala na yo ndenge elongo bani soki oye tengu biso tokosala nini tokosunga yo tolingi toloba boye que ndenge toyaka awa
bolingo ya mboka wana ezali kotinda biso ti tokorekipere bokonzi oyo bayibaki epai ya badongolo miso. Mboka ezali kotambola bien te, koma biso tokofanda kimia. Bato bazolia te, koma biso tokofanda kimia. Bato bazofutama bien te, koma biso tokofanda kimia. Nous avons besoin de restaurer la dignité du peuple congolais, ba respecter le peuple congolais. Kolia ya congolais esala nini, ezala bien défini, tozala kola banyama te. Lelo ndeko. Na spaghetti ebandi koteka na Kinshasa ya mipiko. Esala mawapi. Siko biso tofanda kimia. Toyebi ke babanda koteka nde fufu, bamanyoko nde bazali kosala yango mipiko. Lelo na spaghetti bandeko. Ce n'est pas possible ici awa eza capitale. Tozana zamba te, tozana nini te, to vivre lokola banyama. Nous sommes prêts à nous battre. Tozali kozela. Batambola na bokonzi na bango ya mayuya ndenge bazotambola wana. Lamuka za kuna te. Biso tozali dans la difficulté. Alors, ceux qui yo ozali kosala loyenge pe oya kokotela biso na pasi oyo bozali komonisa biso olingi komonela biso bandeko bauti deja koloba yango okosala nini okosambwa lokola bozosala bablague lokola bozosala bablague biso bamilitant na biso baza discipliné comme notre papa Martin Fayulu Madidi na son excellence le premier ministre honoraire Adolphe Muzitu. Alors tozali koloba boy soki bozali kokoka makambo te balobaka soki ozokoka te sala nini soki ozokoka te osala nini tika. Alors mais soki bozosala kaka loyenge bokosala nini bokosambwa peuple congolais bozali konyokola akosala nini quand à ce qui concerne bandeko na biso baza kuna oza militant tosengi yo oyeba ke ozo souffrir. Tala siba zonga mutu. Tambola na ndenge elongo bani to défendre mboka biso nyonso. Parce que nous n'avons pas un autre pays mabere mususu to kosala nini bakokunda biso. Tozala mabere mususu te esika to kosala nini to vivre lokola bato. Nous réclamons la dignité du peuple congolais. Nous réclamons la dignité du peuple congolais, considération du peuple congolais, coller malamu du peuple congolais, na kofanda malamu du peuple congolais. Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Message ngana za nango tokenda na maponami na 2018. Biso batu tozwaki pouvoir. Biso batu Martin Fayulu Martin Fayulu mutu azwaki pouvoir. Numéro 4 mutu azwaki pouvoir. Bon bango ba yibi biso pouvoir. Lelo biso batu ba yiba pouvoir totia makelele ke. Mais bango olie biso to banda bango makelele kaka bango batu bazo banda biso makelele. Bango batu bazo gérer mboko yo. Bango tango bazo banda biso. Ba ba ke biso pe tango tokozongisa balela te. Ba yiba biso pouvoir na biso na 2018. Olie biso to za na maketa to na maketa te. Kaka ba miyibi bazo kwambrier bakolo mabele. Bakolo pouvoir. Na 2018, ezaki de Madidi numéro 4 mutu azwaka. Olie biso to nyonga te. Soki ya solo pouvoir o bazwaka yango pena na ndenge ya kimia. Pona nini bazoyoka pasi babanda ko kobundisa bato ya Martin Fayulu. Bamiyibi wana ya Chilombo. Biso to na problème te to kobundisa bango te mais mokana na biso ezaka tina 2023 to keneka na mapo na mi. Wana bandeko bozali komona ete ville ezali bongo ya koyinda nini mozali kolekala kati ya ville ezali bongo parti ya pouvoir parti ya mwana mboka Félix Chilombo oyo bino noso boyebi ete akomi bongo assassin ya République démocratique du Congo parmi ba criminels tokotia na kati pambate parti na ye oye bundaki na idéologie ya libération na Nkondo Tshisekedi wa Mulumba oya bundi etumbala emelelo parti nzoka nde ezalaki parti ya bakuluna nzoka nde parti wana ezalaki parti ya basassin nzoka nde parti wana bombaki mama na likambo botela bino moko boni bato bazui pouvoir boni bato bakolia mangoya boni bato bakorula en carrosse lolenge kani bakitaki pona kobundisa peuple congolais pe bino moko botala ba morphologie na bango ezali bobele baluba wale ali tribalisme te bolanda bongo na reportage ya Kabuya l'homme puissant oya tika kite komemela bino bilili boni bakotaki na camp ya Lamuka po
pona ko sakaje e bongo toyeba nini tokoloba na bakambia ye ekolo Congo. Oh, Yabiso, force d'action, force d'action. Quand constater va yuma Chamoto. Pouvoir baby ba Congolais balobi ete bakotika te pamba te bango pe bazali mibali basi yanguya batelemi lamuka oye mama na likambo mbutu na tongo na lelo ville tombe bino moko wana boko mona boni bato bakoloba kasi balobi bako banga eloko te mais peuple to ko talisa bakambia yekolo Congo est-ce que ezali malamu ete biso tombo na biso to pe tumba ya Congo ezalaki ete banguna bakima ezalaki ete Hippolyte Kanambe Kagame ba système Kabili ba chali sous lokola bango na RDCT peto benga na occidentaux nyonso kasi lelo e bongwanio mwana mboka Chilombo alobi ye atelemi na kati na ende baboma bakongo mani kasi Nyulize oye Zando oye Kishasa oye batelemi balobi bakotalisa na bino ete bali bongo bakongo mani bolanda bino moko maye malekaki nini toloba te Océan abeleli makambo mabandi tokei viva RDC tokende na Zando yo lobini eloko nga lengena lobeza boye Congo eza ya tata ya Kagame te o asombela Kagame apesa Chilombo po bana ya Chilombo bana de brutaliser biso eloko ba sengeli na bango ba discuter pa Chilombo alukela bango d'abord misala te ya kotima na baterase ezala te ke pona ko menacer biso peuple congolais eloko lengena loba mingi yango. Merci, message on a lancé yango na ba conseiller de paix. Le secrétaire général mon ami Augustin Kabouya na pesi charge oyo au discipliner ba combattant na bino bozala pouvoir bozala minduki bozala ba soda bozala ba policier bozala ba wewa biso tozaka na maboko na biso na victoire oyo ya peuple et oyo bino bosalaka bo respectera même nani la geste barrière te boloba qui a pas plus de 10 personnes libanda combien de parlementaires debout chaque tongo na Kinshasa totonisa bato ba 100 ba 200 bozokanga bango te bomoni tokipe binote 200 yango oyo bo gérer mboka te peuple nzala biso tozosala masolo na biso po tolamusa peuple mais lokola bo toucher biso na lisu boyeba boyebi président Eli Martin Fayulu ye azali kobanga marche te a marche azali kobima azwa ma projectile toyebi moto toza koluka ye po tokende na marche akolamuka 12 heures. Merci. La jeunesse le mouvement associatif et a décidé il y a président Eli Martin Fayulu alors toza na place de résistance na biso ya New List. Il y a ECD, ça veut dire il y a la Mouka, ECD Nouvelle Élan. Ma parlementaire debout, il y a IDPS, les cas qui awa, ma bandit provocation. Il y a une image, il drapeau, il y a ECD, il y a drapeau, il y a Nouvelle Élan. Lui saute aux alliés la Mouka et Maïle, la Mouka et Batu Kimia. Maintenant, il y a un petit abisso Mosapiboé. Là, il y a un constat, un témoignage, il y a un membre ECD. A paisible citoyen ba te karabino la bango bazala affaire na bango mais bato ide pesa ba ko tie na bango ngulu pour la nini décider tele makao ko tie ba konzi ya police to tenir bango témoin konzi ya police général Kasongo yebaka yango ke UDPS na pouvoir na bango baza ko koka ko bongisa changement na amélioration sociale la PPT a comme ko menacer combattant autobengaka biso décidé sur les soldats du peuple
le président Martin Fayulu, dans la place de résistance, au IDPS c'est bien le parlementaire de Bou. La New List Out, dans la même ligne, IDPS et Bandi ba menace. Témoignage, maman bazawa, ba paisible citoyen ba teka biloko na bango. O ba pesa ka biso espoir, pour to pesa peuple le message. Yo ka mamalo, mama ezani. Balobi ko papa ba ye armé, ba to IDPS to ebi bango très bien. Ba to ya base o ya Neville, ba to ya ne base ya J. Baye komenase biso balobi bino bato kotenisa bango botika bango batelema bapesa ba message tokotumba ba maison o babi lobi bakotumba ba maison to bakoboma bato a bakotumba Ana pouvoir menacer toi. Boya, comment on a bino?